Papa na yo komona na. Bongo mama. Mama komona na. Bofai na balabala ne. Oza numéro ya téléphone na bango. Soki tobimi atokeye pa na bino koyeba. Sikoyo okomi awa ndenge ni? Apesaka ko mosala nini? Sikoyo yaka ndenge nini mpona kokota ndako ya bato? Baloki puku akoti. Sikoyo tango akota kosalaka mosala nini? Sikoyo akotaki awa ya nini? Mingi te. Okotelaki ndenge ni kaka puku yango? Okotaki lokola moto bielo kaka puku? Sikoyo tango akoti awa lokola puku makambo nini ekosala te okoma? Osala ngonde on futa ndenge. Olobi? Eloko yana ya tindi ya sala akoki kosala ngote. On futa ndenge nini? Osala ngonde nini? Zela mapati. Sikoyo yaya yango atindaka yo osala. Sikoyo ndenge oye awa atindaki osala mission nini na ndako? Loba makasi. Ona futi bato bana sikoyo nata sikola kibi boye nata yesko apofte so monto boye so boki maladi kaka ye ashina ka. Donc ndenge eza soki atindi oye koafute bato omoni ndenge ezali. Oafute bato oki kopesa rapport epai ya yawe atindi yo. Soki omoni ke bato wana ye alinga asala oyo akosala soki baza faible, c'est ça non? Sikoyo mingi ntango yo okendeki misio yango biloko nini osala na ndako ya bato? Oza sûr ke okoti awa lokola puku? Okoti awa lokola puku. Sikoyo nguya nini okoti awa? Okoma boye. Sikoyo ntango okoti lokola puku osatire nini na ndako? Za mabe? Mabe na ndenge nini? Satire moto eza mabe. Sikoyo obengi yaya yango oyebisa ke no makambo tiniki esimi te. Okopesa biso numero na ye? Azomona deja pe basi makambo ebebe yawo. Ayebi. Sikoyo yo bobomaka bato nyonso. Aza libota na yo te bobomaka kaka.
Comment bango? Donc attends moto nyonso la okoboma ya ata la famille na yo te. Hein? Bobo maka. Ata ya famille na yo te okoboma kaka. Soko obomi bosaka nini? Oyo obomi bosaka nini? Bidilo bozali komona bazali kolela ezali ndeko mobali oyo akufi pona nini akufi likolo ya ndako nganga landa lisolo ezali bongo grand frère na ye abungisaki $900 na kati ya ndako bazala kaka na bandeko na ye mibali avandisi bango na famille tala Papicho Junior Dona Enoch na omona clarté nazali na mbongo nanga awa $900 na koti na ona cheki ngo awa na lamuki na tongo ezate na azwi mbongo nanga bana bandolo ba yaya lai ngaku no sote bible ngate mnazwi msusu na yaya ngaku toyebi ngake na iba na ngate baleki nyonso bawangani ata mutu moko andimite ke yenda bendi 900 yaya bandi ko menacer baleki amenacer baleki kasi mutu akondima azate prise suke tikali alobi na bango ndenge za boye tokende papa nganga bango nyonso balobi okay tokende papa nganga bakangami bango nyonso inde tie papa nganga wo bakomi papa nganga ndeko mobali a présenter histoire et papa nganga nazalaki na $900 nanga na chaki na ndako kasi mbongo ebungi yango na ye awa na yeba nani ayibi papa nganga atali ayebisi eza petit problème yebisanga nabwaka maladi oyo azwi mbongo azwa tambasu ya gorge ata ya kingo ata ya wapi comme ça tanga ondima nde toyeba nde toswanye yaya mobali tellement muteme suki alobi panganga oayibi mbongo nanga lowa bango nyonso babiza bango te boma ye panganga tuni naboma ok bokende kasi soki kaka bokomi eke mutu akufi esengeli bozonga na ye awa na nzine po après 1 heure akufa libela bango wana bakangami kwatulu bazonga na ndako te bazongi bavanda kaka boye ndeko oyo bomoni alali boye akufi azwi kantine akota na kikozo akende kosokola asopika mai ya liboso asopa mai ya mibale aoka kaka moto aganga na kata douche bakende boye bakutie na bafulufulu akambalali nde balinge na elamba balobi tokende papa nganga inere eza nanu batelefone pa nganga lobi babeta show po soki inere eleki aoke libela bino moko boyebi bangango ndire bazala na baprise na bango batia ndeko na moto boye bakutana na mama na embouteillage na ebisa bino bakomaka pa nganga boye 1h5 minutes batu na nganga explication nganga lobi na bango nga na yebisaki bino bokoma na ye avant 1h boye na ye 1h5 minutes na osala susu nini nde kwa kufi libela botala bino moko babandi kobimisa nzoto na ye kolongwe pa ya nganga ndenge bozali komona baluka solution kasi selon information tozwi après avoir kozala saisi la police yaki ekangi na yaya na nganga baza na la police ezali histoire esalemi na commune ya Ngaliema na quartier CPA Mushi na Wale awa na ville province ya Kinshasa na tongo ya lelo pasi pe mawa ba famille bazolela epa ya nganga asekwisela bango ndeko na bango nganga pe alobi nga toyokana na bino na boka maladi bolobaki na boma faute na ngate boya après 1 heure ndozo mona batu bakomi kosola bazolela mama moweya mama wende azolela kore yango oyo bazolinga ngo deja po ekende pasi ya ndako ya nganga wasalaki makambo yango moni ndako na yango oyo en tout cas baseni ya boye esalemaka ebele na Kinshasa pe na Kongo mobimba moto abungisi eloko kwatulu epa ya nganga kasi par expérience sokotali bien onde nganga ayebaka akoboma mpona kozongisa pema wana esengaka papa nzambe kiadiki beni
tande ndeko akufi likolo ya $900 ya pamba. Masolo boye panza ya famille hein. Affaire à suivre. Ekei! Ouais, bon courage à moi-même. Nous du Mambo, parce que nous sommes partis de les jaloux vont me dire adieu mon pays. Adieu mon pays. Papa, on est déjà midi. L'argent est béni. Banakini bo comprendre que nakufa te nazali nawa naza na kati ya ville ya Kikwichi na kati ya commune ya Lukolela avenue Bachok. Allô? Bonjour papa. Bonjour papa. Yo obengani na kombo ya papa nani? Kombo na ngai papa Aburangando ya le trio d'Asufa. Oyo toyebaka Abulangando oyo ya le trio eza yo pene ya solo. N'époque Zaire. Solo oni na ngoke koto dimate eza yo Abulangando. Ngai meme na archive nanga na kati ya poche nanga natambolaka na photo. Bo excusez nga pona mwa minute moke. Photo nanga yango yo. Yango. Et pona lakisa vraiment que no bino bana kini. Boye ba ke na kufa te nazali. Naza idole na bino. Biso toza bana père Bifalo. Abulangando abali musala ya théâtre na aneni na âge. Na bandi musala ya théâtre na 1980-81. To bandai ko répéter na commune na Kinshasa. Tangu tolongwe na commune na Kinshasa toke koma na Kasavu. To bandana ni histoire wana yango na babengaka kabareli yoto. Tozalaka na bamafura na danga murumba biso nyonso tozalaka na kati ya minzoto wela. Bon normalement so na bike na sangisa nombre 10 personnes eza muke po totanga pe na bato bazaka na se o babetaka musique po toza na bato babeta musique na biso tosala théâtre tochaka nombre de 20 personnes tozalaka na kati ya lisolo yango. Metangu takinga ye kolia biso mbongo na Suzanne la Maison Blanche. Mais avant na kota na kati ya minzoto wela. Mutu azwaka ngana kota na minzoto wela ezali Malembe Chan. Malembe Chan azalaki musicien na biso na kati ya minzoto wela. Tangu azwinga na orchestre ya Johnny Abanita. Ayembi nzembo ya nzela ya bandundu. Bozali kokende. Ngana yeko sala nzembo ya Linda. Linda oh Linda. Linda olukili waya mwana natina. Linda tuna na kati ya motema. Tuna mama na yo ya leki ya bangi makam. Ona kobanga na bangi nde makam. Na kokate ngana kolinga tobota. Tobokolo ye asilisa kelasi. Aoboma mwana aliwaya somo. Yo silisia bolingo. Na kati wana po interview za mwa mulai. Tangu Malembe sa récupérenga ebisi père Bifalo. Malembe sha tangu récupérenga. Ayebisi père Bifalo. Jotaro e photo kamatae. Ba récupérenga ti amemakanga na kabareli yoto. A présenter nga pa père Bifalo. Groupe na biso ezalaka kaka minzoto wela. Metangu a récupérenga bakotinga na kata kabareli yoto. Ezalaka pe lisusu teke no. To sala makambu mususu ndenge ezali. Tangu a récupérenga na koti na kata minzoto wela toyeko sala opérette taking. Tangu to sali yango takinga ayeko lia biso mbongo na Suzanne la Maison Blanche.
totuni takinga ke non situation eza ndenge nini ti takinga toye kokabwana toye kosala les 3 trio d'Asufa nakenda ti epai ya Danga na Kingabwa sima ya usine zairoise de meuble oyo eza na Kingabwa nakeluka mpe Murumba tosangani ntango tosangani tosali les 3 trio d'Asufa sikoyo Cisco na Chesco bino moko boza kuna boyeba masolongo eza ndeyeni alors toye kosangana Père Bifalo alobi te ngana moni bino à partir déjà bosala biloko ya kitoko boye tozosala tournée tobandi Brazzaville, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire. Ti tokendaka na Egypte toye kozonga tokomi na Cameroun Danga avant biso tokende tournée Danga bandaki kobela Père Bifalo ayebisa lobi Danga lokola ozana malaria tosombela Danga kiso babengaka Kamokin Danga tosombi ya kisi wana l'air bazoya kozwanga na lemba na terminus wana tokomi na bar moko babengaka Mandarin na lemba terminus mwana oyo nyonso ya lemba kola pe akoyeba baro ezalaka wana ezalaka nango kaka en plein air boye na boulevard na biso ya terminus na avenue Yambi tosomba masango babengaka vodka Smirnoff Danga chango na kati ya Godnay tosali tournée nzoka tango tokomi na Cameroun na deuxième tour Danga melikisi na 18h 19h30 Danga yeko mela vodka tobeta po bakinois o bakola likaya o ya muke tozako bengango ashishi diato tosomba ngo epai ya maneno kisora na avenue Pulu na Tinel tosomba tomata na diato wana et muta comprendre que diato akoyeba et puis tango to tamboli mwana mai eloko eboma ye yango wana biso tosalaka kisite ti mwana mai ayeko dai nga mutu nakenda ko découvrir corps ya Danga na kati ya chambre na ye na bengi Murumba na yebisenga abi mwana mai Danga kufi Père Bifalo zolo bakuta buranga netika makamu nayo yango wana bayibaka yo porte-monnaie muyibi wana akufaka kana babiloko nozalaka nango ngabi te keno tala ye tokuti Danga na fulufulu na munoko et puis tobomaka ete ke tosali kisi nde a respectaki tante mais pona kokende na musika te bana kini bo comprendre que na kufa te nazali na awa naza na kati ya ville ya Kikwiti na kati ya commune ya Lukolela avenue Bachoko naza na Bachoko 38 mais nazali koluka appui naza na bana awa vi onga nazo mene awa nazo senga meme na président ya république ayo kanga naza mutu mususu te naza mwana ya Congo fierté obiso to sali na kati ya mboka bakanisanga pe soki kosenga un jour ke nakoma Kinshasa makoki nde ezanga kanga awawa groupe Salongo tata mwasi nanga azaki na troupe Salongo na papa kulutu nanga molangi ya pembe na tata mwasi Moseka avandaka na yolo ngana za mutu musu te tata mwasi Moseka oyo nguya oyo bapesaka biso tante nanga wana aza pembeni na leka yolo ezo en face ya Suzanne la Maison Blanche tata mwasi avandaka wana komone tata mwasi Moseka nzamba batela eti lelo soka aza na bomoi ngape mwana na yo nazali me tata mwasi musala sode zwaka nga tangu mulai na eko zonga na mboka bien sûr nazali ata na komi tata mais nazo senga na gouvernement basunga ngai awa na Kikwiti naza na makoki te na debriaka kaka model wana awa wa na salisi
troupe théâtrale ya muke les 3 trios rénovés. Nazali na papa Nkuyu na Petit Lutendu naza na Petit Mwanga Dibaya. D'ailleurs kutu na minute oyo na pesa bino eloko moko fera yibakanga na luka kutu soto kutani naye ayebe eloko yango oyo yazwaka wana kolela tezande makambo eyaka fufu ezangi nde masango kolia teo Thomson yako tumba na makala ekobela noki teo toluka konyo boluka verité bino moko bayeba histoire yango mais nasengaka na Nzambe ata kotsa molimo ya papa Simaro na mabele me papa Simaro eloko yonga na sala na yembelaka fufu papa akamataka yango apesaka nga mapamboli na ndaku ne na lingwala yo fufu bandeko na kolamba na mama na sala fiele wapi yo fufu esilisinga lolendo lelo na ndimi fufu na midi sango lokola nzala na matoye epesinga liboma na zangi likambo nga na sala kolia eloko pamba ekoki kosomba liwate yo fufu kuna na libumu epai ozali oyamba biloko yende mopaya na mboka na bino lelo fufu atiki biso pasi monene na fami mobimba tolembaki yote mashini nini toko kende fufu oyoki nga soni mama yo fufu fufu yo salinga mabe nga mama na tuna ndeko na zando ninyo moninga nyoso na saki nae fufu yo silisinga bafiele nalia wapi o mama fufu peselanga mbote na tata na mama fufu peselanga mbote na soso ndeko ya nkelele fufu peselanga mbote na makala ndeko ya mbabola fufu peselanga mbote na sardina fufu ye mama fufu atiki biso mama bino bamibe kuna na libumu esika bozali boyoka conseiller fufu matita luna wenze lelo mama akena zandwe asombi biloko mukeyo na posho komi manyolo mama awawa histoire bashanja